Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a RO, vraiment, Bozali Kolanda, émission Nabiso. Balobi, on est là, on est ensemble avec vous, quand les Toloba Nabino. En tout cas, les lots vraiment, tous en famille, Bota, tous en a Pécha Love, Nabadina Chou, Balobi, tous en Mokoloye, Sengo, Balobi, vraiment, Mako Abiso, Obabengi, Nakombo, ya Sonia et Voloko, Balobi, Wana, Libala, Nae, vraiment, l'équipe en décolanga. Kakandi na esa kabino tozana pona ba comédien na biso lelo konyo se koleka pona ba comédien na biso ya malamu to pe ya mabe. En tout cas nous sommes là pona koya kobeta masolo o tomoni eza ba comédien na biso yango na bande kolanga lelo tozana sango ya malamu o eza ya libala bande kolanga. Alors kaka ndenge to misa na internet ango so libala muteleki ba problème ezala kaka sur ba problème bande kolanga to ebité eza nini na réseaux sociaux oyo mingi so otali pe batu bayaka na ba problème ango eza ka ngambo moko babengi ba kuti bango bazaka ba te parce que kozala ba kuti eza ko bozo finisa kombo ya bible bino pena bozala ba kuti. Donc ba kuti musala na bango eza wana pona ko déstabiliser mabala batu pona ko ya ko contredire makamba batu bango moko kuna mabala ezalaka te. Mais soki kaka mutu abali bango fo baya kosala le contraire, bango fo baya koloba n'importe quoi. Il faut kaka baya koluka kaka oyo ezaka ya mabe fo baloba bandeko na nga yango pene biso toyelaka nde naloba na bino na kati ya chaîne na biso toyaka mpona kofinga te. Me toyaka mpona kosala baanalyse na biso, toyaka mpona koloba likambo oyo tomoni bato bamema na sens moko ya mabe oyo biso toyebi mwa vérité nango. En tout cas toyaka komettre yango tokotiela yango vraiment mayele pona koya kotalisa batu o bino bozoloba to pe bozolinga kosala eza bongo te bandeko na nga eza bit ya chaîne na biso. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne Family Bota News TV, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment émission na biso vraiment Ekomelayo directement. Voilà vraiment Tolobi, félicitations à toi Sonia de nous, à notre actrice vraiment l'ami de Xil Pechanga Balobi Black Land. En tout cas aza vraiment les sengo ya makasi na libala ya ndeko na ye wana vraiment bisika pi tomoni présence ya Belvi Kandila Patrona, tomoni présence ya Dina na la douce oh vraiment babimaki ki toko makasi bandeko langa pona koya ko soutenir ndeko na bango. Ouais, c'est ça la famille nde na lobaka famille eza moko balobi tokanga malaba o tokanga mina bango wana vraiment totali ba Pécha Love, totali ba Didachou, totali Family Bota, tozaka toujours moko tous ensemble. Voilà, en tout cas vraiment ba j'aime na bino ko sala biso bien ba commentaire na bino et ko sala biso bien la vidéo o bande kolanga. En tout cas bo zapete bo zala on a resté branché boyo kanini o na memeli bino par rapport à la vidéo on a tcheli bino na émission na biso tozolanda par rapport à la vidéo ya fête o ezali ya libala ya ndeko na biso moko ya biso ba comédien Sonia. En tout cas vraiment Sonia et Voloko o biso toyebi bande kolanga tomoni lelo ezalaki dot na ye bandeko civil na ye. Alors nini oyo et c'est passé bandeko langa yango pena lelo onga na ye libino bandeko. Alors notre vidéo ndenge zo circuler nde bomoni vidéo na psa libala lelo na moni na mona ki déjà ça fait un temps na mona ki ba publication mo ba vif elongi ya papa na biso ba déformer yango ba sali ba live. Bon je na comprenais qui vraiment tellement qu'il avait qui na live na ngana sala live na boya ki vraiment ko kota sur yango na moni ka titre que ba tie photo ya Silauka na mobile na auto mona ka wana Europe o pe libala ti lelo to mona te to moni ba tie photo na bango wana et puis ba tie photo ya Sonia et Voloko na mobile na esiko photo et Voloko ba tie photo mo ya bien te ko ba tie ki ya mobile na bande konanga. Alors le na avec na live na kipa ki yango vraiment te na talika titre na kipa ki te na baki après live na ton na si live c'est après ndis ko na ko kota na moni o et qui par rapport ba sali différence balobi mobile Sonia bali aza mukolo aza koko lokola bango ba tofinga ki papa na bango o azaki mobile Silauka o to monaka ba publication basalaka to bakaza mukolo sko bino mo pe bo se retrouver na mobile ya mukolo bande kolanga. Je me suis dit mais bato yo mutu ezo sala te. En tout cas sans plus tarder na kota ki pe na vidéo na biso oyo na koti na vidéo ya Sonia et Voloko na kota ki vraiment papa Xil Pechanga notre Black Line. En tout cas na
côté qui wana vraiment Nathalie papa na biso bomoni papa na biso wana tomoni pene Evoloko ndinga bimaki toute belle toute jolie dame hein vraiment kitoko makasi abimi kitoko makasi ne bandeko nanga en tout cas sans commentaire Sonia azalaki vraiment trop belle elle est trop belle oh vraiment mutoko ya koloba oh Sonia en tout cas c'est kozano ka jalouse parce que abimi kitoko et puis papa na biso aza bogar notre papa il est beau et puis notre papa aza penda compétent abongi na Sonia bandeko na ngai toloba makambu tonto makambu foto ba makambi tozoloba tango bengi papa na biso oyo aza mukolo est-ce que Sonia aza mwana muke Sonia aza bébé oyo lelo oyo bino bokoloba ke papa na biso aza mukolo amobozanga mambaloba na mituna nga moko ezalaka kozanga matière to pe ezalaka kaka ndenge déjà si bomesana bokenda bongo fu bokeka bongo mpona kosepelisa oyo ezali bafani na bino bakwiti tema bazalaka na bakwiti tema fu bosepelisa bango yango fu bokenda na bongo kaka bongo to ndenge nini po des fois franchement na comprendre te papa bato ndenge avandi na ye boye boke kolobaki aza mokolo Sonia ba exil pechanga baza bato lelo po bino boke ba papa za muko benga bala mwana combien soka zoki mobali ya mwana muke benga ba tale mukola ke koza mobala mukia mwana mukie wana za mwana mukie par rapport na ye mais abongi na ye vraiment kitoko ba former couple mo kitoko ba former couple kitoko yo mo na elibino vidéo wana vraiment ba former couple ya kitoko ko tala bango be non couple moko joli couple ko discuter te ce que tu as comparer na photo ya Silauka na soi-disant mobile o ayelaka biso ya poto ba fichaka na ye ata bino mo franchement mobile ya Silauka ba fichaka wana soi-disant ba baloba za mobile ya mukolo siko libala ngo pe esala mawat boyoka pe soniko oyebi ya moto bozong sa ba makamsu bozongi saka na ba te so bozana soni te nkaso na ki bino no yoka soni na chaku dute parce que mobali wana obino bo posta wana ke mobali na ye boye bo posta libala kala mingi te bosala ba chantage ti lelo bato bazo bala basiana baye babali na sima bana mike bazi babali bato babali awa et jusqu'à présent libala et mona na kate ce qu'on a place kende Sonia bali na boye na place ke boza photo wana ya mobala Silauka na Silauka ba photo bo publier kala bo sala ka chantage ya libala na place bo zo bo comparer na Sonia mais faut bo ka Sony parce que bino libala coûte salama te libala e yo kana te ba chantage bo sala réseaux sociaux ti le to mona libala place kenda te ye pas ça libala en coulisses po bino mo ba ko publier on temps bo publier déjà bon photo mo la peut fait bisiki salama kids po muta ko sala libala en coulisses o ya ki ko publier te oui a sala libala en coulisses a boy na ye oui c'est normal mais bino moko ba ki ko sala to chantage ke libala kala mingi te abali mundele tozwi papa na biso kimia tout sikoyo libala ko sala te po te biki ba mindele pe mi babala na bango te bango yaka to vande sikoyo tango libala salami na ngokuna te pa na bino to moni libala te moninga saline libala o e mona na miso ba to moni libala et puis toute belle Sonia vraiment très jolie kitoko makasi couple bango pe kitoko ce qu'on a place ke bozwa ba photo na bino na boya ko tsa boya ko ba n'importe quoi bokoy ko vendre na bino te bo silami na bino kaka ya bosala ngono ndeni ti bosala ba makamba bongo mo na bino mo bomona ki defete ya na ngambu na bino me boluka defete na bola chango batu musu bosala ngono ndeni na kamwa bino nde boza makamba na bino mabe bozwa ngo bola chango batu bo kamsanga makasi penza elekelanga des fois elekelanga franchement comment bino batu mobimba nde bozana bo beta lisolo ya papa na bino papa bo sele biso makabebele be na internet e lala te ba ponge lala mate pona histoire à papa mais bisika libala salami to moni ka mama zo enga mo ake Europe moko azongi pe Europe ba teso ba komoke na ba compagnie ba komoke na pamba kwenda vutuka siko lisolo libala zo yo kama lisusu te ata kosu kosate mukie eyo kama lisuté mais bino mo sube ko la musango ya ko luka ko comparer yango na Sonia Evoloko soi-disant Sonia Evoloko azu mobala mukolo bino bo fingaka Silauka azu mobala mukolo siko bino mo bokina mobala mukolo sikoyo to ke pai to zongi pai bato ba fingaka
bafingaka ke aza mobala mokolo sileuka azwi mobala mokolo ezaka nani Sonia mutafingaka to Irsile mutalekaka afingaka franchement mo vraiment tozala bato moboye to bafani ya Sonia mutu bafingaka bien moko makambo osalaka pene mo bokamusaka nga estce Sonia ndenge aza wana esi tomona bafani ya Sonia tobiki bafani ya Sonia nde tomonaka famille libote bapesha love nde bapesa eke mpe Sonia apesa bafani na ye moko boye kombo moko boye tosi tomona ale bafani yango baye kosalela silauka live basalele bavideo babio bali mobala bino mpe na nsima nango il faut boya kozongisela Sonia oyo bozongisela ye to eza kaka par jalousie par haine par soki mpe nini nakoki koloba to eza kaka par rapport ya Irsile pechanga mais en fait c'est quoi au juste boza bato ya ndenge nini nayebi te bakwiti so boza bato ya ndenge nini na bachroniqueur na bino moko bafani ndenge moko botika to bavanda na kimia ko bato bakoti 2025 ole tomona ata makambo tomona vision mosusu to banda koraisonne makambo mosusu me bino kama bafutilité makambo ezanga ntina jamais bosepela lipambolo ya moninga bino ezalaka kaka mabala ekufi sikoyo libala ya bino bobetaka tolo mama kendaka libala ya soki ya domaze soi-disant libala ya domaze mpe ekufa boyoki bata famille libota boni botanga banombre ya bata famille libota oyo basalango bemission par rapport ne bino bosala biso bemission ya lokuta kutu bobimisa lisolo awa ke mwana biso oyo abala libala ekufa aza na libala ne bien là très bien donc bino bomesalaka na bamensonge na bafausse information yango boyoka kopesa biso mais ya bino soki ezalaka ya solo biso totya yango mpe kati tokipaka yango te tobeta yango kara neti kutu tobodi te franchement ale bokoya koloba ke bakolikaka belvi bafinga biso tofinga te toyaka korépondre bino makambo bino bozoloba so tomoni ke makambo bino boloba eza bongo te toyei neti nga boye naye korépondre lisolo bobeti ya Sonia na miteli nga moko na bino moko ya bino moko moto boyaki kokumisela biso tomoni ata libala te ti lelo jusqu'à présent emonana te eloko te eyokanaka mpe lisolo yango te sikoyo pourquoi boya obeta ya Sonia ekamwisingaka tellement que nous sommes là pour nos comédiens tozana mpona koya kobeta masolo ya bacomédien na biso tozana mpona koya kolobela bango baactualité na bango soki eza ya bien malamu te tokoya koloba so mpe ya bien tokoya koloba yango pene etindi nga epousse nga na ya koloba botika moninga bali koya ya mobali wana oyo Sonia bali baza ndenge moko parce que Sonia mpe aza mwana moke te Sonia aza bebe te ape série 8 te o le temps kutu série 8 pa akolinga mpe mobali aboye c'est normal parce que la série 8 déjà tout déjà bazana ba âge déjà ba 40 et quelques ba série 8 ba 40 mata la série 8 baza déjà alors donc tant que papa c'est bon aza mwana mukete mwana mukete alors Sonia kuta za série ba série 7 na bango nyonso baza ba série 7 alors na ba série 7 wana baza déjà bato baza na ba âge de avancé donc ba bongi na ba papa na biso boye c'est normal babongi na bango sans vous mentir ngana kokelo même bato baloba ki o silauka azo mobala mukolo ngana kokolo ba mukolo te parce que silauka a mukolo mobala na kokine donc pour vous dire que bato ba soki bato ba ki oloba ngo baloba ki katika baloba mais en réalité bozo mibala mikolo bozo mibala bana mikete parce que ba âge ne plus déjà ebongi na ba mibalo bozo zwa wana soki mobala ozwi wana azane ye moko abala na yete azane na mwasi te eloko nye ko empêcher obala te okobala na yo soka zele pe papa moko a divorcé na ya tikala ne ye moko c'est normal parce que soka zaki mutu moko be atika mwasi na poto kuna linga sa mariage boete za publier ba osala ngote mariage osala man cachette so moni mutu asali mariage na ye aye vraiment ba publier ngo ba ye kobala komende ba publier ngo bodon c'est que aza homme sérieux ozomona aza homme sérieux aza na mutu ko intercaler te pour soka za na mutu ko intercaler ba internet biso to koma ko tala ngo YouTube la poto kute loko pamba ceux qui par mobalo azana mwasi na moko be quelque part on a poto to pas na mwasi na ki au bala libala boité et la tsama na internet au sala ngote donc soka sali yango c'est ngolo ba ke papa la biso azaye moko alors pourquoi pas soka bali evoloko ni na bango ko tala couple na bombe couple bango ya osimba makasi alors bino ba tubaka koloba ba blabla bozana polo ba blabla ba bloblo ya botika biso to vanda 2025 quand on a pour ça tout le monde a makambo sous 2025 quand on a pour ça bo sala makambo sala ba promotion ba film na bino bozo sala tellement ba film bozo coach na passe bo sala promotion ndenge nini
to promotion basala ngo so film ezokota siko so film ezokota te promotion bosala ndeni c'est que non faut bokosa makambo mais botika mabala bato s'il vous plaît botika mabala bato bazobala na bona kimia botika bayaya botika pena makambo bolibo banda na lelo ka jour a libala mbala moko ba doléance e bandi mbala moko ba live e bandi ke mobali wana za mukolo na ye ke mobali wana salibwe ya bozanga makambo ko sala tango avandi tamula ya zi mobali te lelo zi mobali na ye ba vandi bwe mobali na ye ko honorer boye eza mingi te mingi bazaka age pousse ni mobali ye kaka ba vanda ya kato vanda ndenge so disait to mona mama ya bino pa komo kende kuna ka so pas okenda kaka ko zana mobali apa zonga to koyeba ndeni libala moins alors o ba ko bala ye bino fu bino ka bo tourmenter ba to na réseaux sociaux o libala mobali aza mukolo o kutubwe ya botika bisoko mo pa botika so ba puti to lembi na biso bino na makambo na ko kosaka to lembi na biso lokuta babi 2025 mu pepe ya sika to créer makambo mususu to pesa ba star na biso to linga to pesa bango mais fort na misala bazo sala non ya ko créer là ba problème ya créer là ba polémique to sala concurrence moko loyale s'il vous plaît c'est la concurrence mo loyale botika ba to mutabali kaka boye kutu libala ne ko kufa bino boza ba ne ba nzambe boba nzambe atepe libala ngo ekufa eza lango problème te libala ezaka contrat soki esimbi to continue so esimbi te to kabwani et c'est un contrat bazo obligé te bakanga ensemble oui soki esimbi ba continuer chemin so pe esimbi te bakabwani alors bino boza wana te boya koloba na bato boy oya ko pesa ba leçon morale c'est quoi ça eza nini yango tolembi bino pene babaku tolembi bino botika sonya na mobali na ye azala mukolo azala mwana muke etali na mpe bino te botika bango nde bakokumbela bolingo na bango ça c'est bao se comprendre babi mpe bolingo ezaka na ht ezaka na ht donc botika bango bakende bazokende boniki mutama mabe boyeko mutama mabe na bino ekomi na suka bokomi na suka na presque bokenda koloba na bafilme na bino boke koluka bafilme no boluka boyesa mama na bino akontinue kosala bafilme akomaka rapide akoma lokola baninga bozokoka kosala yango te kaka koya kotyaka bato pandi likolo ya internet moto asala boye bino boye koloba moto azongisa boye bino boye koloba c'est quoi ça bobetana masolo ya bafilme boluka na ofilme bosala mpe bapromotion ya filme du début jusqu'à la fin de biso tosalaka bomeka na mpe kosala yango bochange na mentalité na 2025 botikende kokosela tumaka bochange ezalaka nini yango pardon eyaka pasi en tout cas bafélicitation à toi Sonia Evoloko félicitation mama bovanda kuna